ça va. Comment on irébou. Ozana Selembao, Ozana Bumbu, Ozana Makala, Ozana Changu. Vous comprenez? Ozika transport mon transport il y a Victoire Gambela. Dans le bien Victoire Gambela. Référence à Bongolo. Si vous voyez dans Bongolo, Malama au tenu avenir Irebo Zawapi. La question avenir Irebo numéro A37. On a Okuta Flat Hotel Bidor. Bon, vous avez la page Facebook. Eh, page Facebook, WhatsApp, Viber, Zander, Nini. Donc, dis-toi, Tina Zander, Tina Google, Bidor TV, na boutique, Bidor, na chaîne, Banini, Eza, na YouTube, Ezali. Oh, Aza gérante na biso, Aza gérant na biso. Numéro na biso à téléphone, Ezali, jamais Kozanga. Numéro à téléphone, Ezali, 243, 84, 23, 81, 486. Parce que vous êtes libre na WhatsApp et vous êtes. Bandila Moussus. Ceux qui ont béni biso au position na air parce que WhatsApp et vous êtes. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga. Na biso na koki jamais quadra au côté là. Alia parce que kinisa ya côté. Na maroki. Venga za pour minuté. Ah pour ma sindité. Tondon sur la nan jour ezaki ko sindi le kerte. Na koki jamais. Na koki jamais. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga. Na biso na koki jamais quadra au côté là. Alia parce que kinisa ya côté. Na maroki. Venga za pour minuté. Ah pour ma sindité. Tondon sur la nan jour ezaki ko sindi le kerte. Na koki jamais. Na koki jamais. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga. Na biso na koki jamais quadra au côté là. Alia parce que kinisa ya côté. Na maroki. Venga za pour minuté. Ah pour ma sindité. Tondon sur la nan jour ezaki ko sindi le kerte. Na koki jamais. Na koki jamais. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga. Na biso na koki jamais quadra au côté là. Alia parce que kinisa ya côté. Na maroki. Venga za pour minuté. Ah pour ma sindité. Tondon sur la nan jour ezaki ko sindi le kerte. Na koki jamais. Na koki jamais. Na tindela ki o voice bien na téléphone nanga. Na biso na koki jamais quadra au côté là. Alia parce que kinisa ya côté. Na maroki. Oui, appartement la biso oh maman bijou lobaka, appartement simple. Tous en a deux sortes d'appartements simples. Tous en appartement simple au ezali à $15 par jour. Tous en l'appartement simple au ezali à $20 par jour. Maman bijou soka koloba $20 ou loba 20 €, ça dépend ya pays ni oyo vandi parce que euro na dollar pour le moment ezakaka ndenge moko. Appartement na biso bozo mona mbetu ezali appartement oyo ezali appartement simple toza kozwa yango na ba séjour soko osala plus de 14 jours to kozwa yango na $20 par jour. Soko osala moins de 14 jours to kozwa yango na $25 par jour. Appartement na biso ezali na garde-robe na kati, ezali na télévision na kati, ezali na frigo na kati, ezali na cafetière na kati, ezali climatisé. Ezali na mbetu ya 2 personnes. Appartement na biso bozo mona ezali na douche debout ya kitoko, toilette na biso ezali propre. En tout cas ndako na biso oyo appartement na biso oyo bozo mona ya $20 par jour. Yango yo eza kitoko makasi. Toza na appartement oyo ezali ya $15 par jour. Yango pe ezali na biloko nyonso tu ndenge bomoni na kati, sauf que kuna eza na garde-robe te, kuna totia regal moko likolo,
oyo mutu akoki koya kotia ba valise na ye likolo. Contactez biso na appartement oyo bozomona bokozala jamais dessus. À part ba appartement simple, toza na appartement na biso oyo ezali chambre, salon, cuisine. Toza na appartement oyo ezali 2 chambres, salon, cuisine. Toza na problème ya maïté, toza na problème ya couranté. Notre appartement eza kitoko, eza wana pona bino bana ya poto. Benga Mama Bijou, contactez Mama Bijou. Okozala jamais desi. Ndaku na biso ezali na sécurité assurée. Mama Bijou alobaka ndaku ya $15. Zwa yango penza na valeur ya $15. Kozwa yango na valeur ya ba 5 étoiles te. Benga ngai na pesaka toujours adresse na biso. Adresse na biso ezali na Matonge, eza na Makampante, eza na Gombe te. So vous avez besoin ya ko vérifier ndaku na yo avant benga Mama Bijou. Avant ça osala à compte na Mama Bijou. Benganga la pesa au numéro ya gérante na biso. Kende visiter place na yo. Yaka zongela Mama Bijou pona osala réservation na yo. Borozala jamais desi ndaku na biso ezawana pona ba séjour na bino. Merci. Eye na kati ya Matonge, maison de passage na biso. Maison de passage na biso ya Goyo, maison de passage na biso ezana ba climatiseur. Ezali climatisé. Maison de passage na biso ezana Matonge na Irebu A37. Maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres, salon, cuisine. Tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon, salle de bain, chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na ona kati. Chambre oyo ezali ya pamba oyo ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre oyo ezali chambre, salon, cuisine. Salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati, comme okoki koyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe. Ndaku na biso ezali sécurité, ezala sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso to ya poto. Benga numéro oyo ozomona, réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique o bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini voiture autotie na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro Oyo Moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ma place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci.